Bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes d'Océan du Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente de l'émission Nabino Parlons-en, une émission sociopolitique. Merci à Kabouya, derrière la caméra, et puis à toute l'équipe technique et à vous, chers abonnés d'Océan du Congo Télévision. D'être le bras toujours vous informer, c'est notre devoir. Voici quelques actualités autres à travers cette émission. Dans la position ya ba M23 oyo umeli mingi na ekolo Congo babomi pe mingi mais ba M23 balingi ko se désengager na Matali Kovanda na ekolo Congo après mini sommet na Kenya tokosola pe Matali ba élection calendrier électoral et bimaki de monde ba position ba parti politique ebele baza d'accord te na calendrier yango mikoleza ko pusana déjà le 20 décembre, l'élection est que ça la 2023, tout le monde a fait la position et a bailli parti politique. Nazalinga mon côté. À travers cette émission, Nazalina Providence locali, moko ya activiste, puis moko ya ba membre na kati ya Archa, na inde to kosolola, Matali mboka na biso, apesa biso makanisi nae, le lenge ekolo Congo eza kotambola. Je dis bonjour et bienvenue mon mboka Providence. Bonjour mon mboka Doriane. Na kopesa pembote na baebanso bakolanda biso surtout bayi résistant oyo bali bongo na diaspora bayi résistant banso oyo bali awa na kati ya ville ya Kinshasa na Congo na Kivu baebanso oyo tobundaka bongo etumba ya libération ya peuple congolais. Merci beaucoup mon mboka, bonne santé. Santé kokene malamu kaka lolengo yebi ete moi mikolo esali ebele pamba te bangunda ya Congo bamonaki ete mwana mboka Providence Lokuli oyo ali bongo activiste atombolaki bendele makasi likolo koleka na makambo etali changement impératif positif na kati ya mboka na biso. Yo comme oyebi ete justice ya mboka na biso ezala toujours marginalisée depuis le lenge te dénonciaka infiltration pe occupation na kati ya mboka na biso bakoluka ba dossier le lenge nini ya konuire mwana mboka Providence Lokuli. Mais Dieu étant juste, nzambo ayebi etumba ya mabele ya Congo tobundelaka etumba ya changement akotika biso te ya mwana lelo sima ya mikolo ebele na lobi ete na leka bongo na chaîne ya bayi résistant, chaîne oyo elobelaka makambo ya libération ya mboka elongo bonina mama Doriana oyo azali moko ya ba journaliste engagé na kati ya terrain oyo tikaka biso te tango banso to kozwa ba gaz biso koto yo kuna na bilili. Merci beaucoup mon mboka Nabaki sur la Matali ekolo Congo. Aujourd'hui réaction na yo ezandenge nini to ekoloba mingi baz tondisa mina esengo na position ya lelo ya M23 le lenge a umelaki na mboka na biso après bosolo il y a président de la République ba sommet l'équipe mo ebele bande kopé ba imaki solution ezalité. Mais aujourd'hui beaucoup de gens ba tondisa mina esengo pour ba M23 bandimi ko quitter ekolo Congo ba tiki ba massacre nyonso ekwei tango yokaki lisolo yango réaction na ngai ezali bongo ya révolte, ezali bongo ya indignation, ezali bongo ya kanda mwana mboka Doriane. Surtout tant na koyoka kolobo komona ete M23 ba koloba nini andimi ko quitter. Donc c'est comme si bisote tout infligé bisote ba tout condamné to betier po ete akima mais ali propre gré na ye nde akolobe ete esengeli a quitter bongo sol congolais. Mais a pas si pe mawali nini parce que militairement to beti ete, c'est-à-dire to gagné ete na affrontement militaire na yangwana kozwa luxure ya ko pesa biso oyo ezali ba préalable ba condition pour ete ye a quitté sol congolais. Mais bayo ba kolanda biso na diaspora bali mieux informé bato ba kolanda biso eza na diaspora te ana Kinshasa ba combattant bazali mieux formé to ebiete M23 ezali bongo groupe moko terroriste et ali ba oyo ba bomi ba congolais mingi ba participer extrêmement passivement na massacre to na génocide congolais et sengeli ya yambo bazala vraiment dépouillé. Mais non seulement bazala dépouillé et sengeli bongo
bato oyo ba participer na ba crime génocide, ba crime contre l'humanité na sous le sol congolais, pas à la bongo condamné. Parce que eko ça la pas si tant ba ko ba M23 a ko décider atika bon atika po akinde wapi. Et c'est ngé na biso to beta militairement na yango to poussier mosika donc apakatande mbangu ezala te ke non M23 ngo ye moko abomi sima kozwa Ruchuru sima kozwa Bunagana akolinga koma na Goma alobi te bon na lakisi régime oyo en pouvoir en place ete bali bongo balembele ba ko s'occuper plus na ba député ba pesa kimituka ole ba pesa ba militaire ba munitions ole ba matisse la ba soldat salaire ba sali yango te yango na ngai M23 na ko lakisa bango ke na ko avancer na plan na nga nazali na ba armement plus sophistiqué que bango et du coup na comme pene ya Goma M23 le binini te na okota sous Goma te na sani na zonga donc vous nous prenez pour de bêtes ou pour de cons donc yango na ko lobete mwana mboka Dorian makambo ya Congo ya lipasi yango bay oyo balubaka makambo ya occupation kala tongo papa Ngwanda bande koloba yango tola ibala mike to bande koloba mais oyo ali théâtre to ali nini mais plus to kokola to ko avancer to ko comprendre que il y a un complot énorme contre mboka na biso. Le pays est sous complot. Le pays aujourd'hui est en otage. Comment expliquez-vous M23 a avancé, a comme pene à Goma? M23 a décidé à ça la repli mais condition nini ba kopé sa biso mwana mboka et sengeli to lobela yango parce que condition nini ba kopé sa biso déjà na EAC o mwana mboka Chilombo akotsa biso to tikala koyeba ba raison te o biso ba to yeba ke to ali ba pomba ya Afrique centrale biso ba o to zala na biso na to zala na biso na kati ya Afrique centrale na biso na ba organisation na biso ya Afrique centrale participer ma mwana mboka Chilombo akotia biso na EAC wana to tikala koyeba ba raison te ba motivation te par contre depuis to kota wana to zalaka toujours ko sibir na kati ya EAC wana donc ba ko zo résolution pour ba biso nini ke non so ki M23 akei ba zone wana o ba bengi ba zone tampo moto yo to bay oyo bakozala wana en attendant armée na biso ekoma makasi donc ba fingi na armée na biso ekozala bongo nini ekozala force régionale yo ka insulte pe a participer ma yali nini tong ba ko finga biso bongo pa président burundais oyo abiso moko tata ekolo oyo ba bengi bongo na constitution garant de bon fonctionnement des institutions, garant de l'unité nationale, peut le commandant suprême de forces armées, Azala Kiwana. Donc, comme on était, et que ça là d'autre part, pas si et d'autre part, et que ça la Sony, pas si mon souci à l'inini, baote koyamba bilenge, mais tout le monde qui nous a kandé à la théâtre, bilenge bakenda Kiwana pour na matuvisme. Bakenda ki ata moko ta tuni question sur ba M23 ata moko ta tuna ki te s'il te plaît mwana mboka Chilombo ba contrat nini oyo bo signa na Rwanda moto moko ta tikali rotuna question na ba invitation to kai kozanga te mais ko kende sika bon pour nini moto moko te azwaki audacité ya kotuna ete M23 solution et ali nini po ete yo exception ba Nyamulenge ba ali bandeko na biso M23 ba ali na ba Nyamulenge ba komi lelo ba terroriste to moni mabe ba ko sala M23 solution nini bozwami moto azwaki audacité ya tuna yana zalite po monete mingi bazalaki ane alaki bongo bilenge moko bazalaki marginalisé donc bato bako tuna plus ba question ya nzala ba question ya chômage o ezali bongo pe mabete parce que 4 ans ngo régime ekoki ko créer biso ba emploi te ekoki ko pesa biso ya biliate mais le plus important pendant que nous sommes agressés, ils ont d'abord intégrité territoriale na biso Mboka. Ils ont d'abord souveraineté na biso Mboka Dorian. Merci beaucoup. Nous continuons avec cette émission Tokyo au lobby. Pour comprendre. Aujourd'hui, au Kolobani, na mata di négociation na Mboka na biso. Le fait au président de la République à qui na voix aujourd'hui ba 23 to lobby baloba makambo c'est le fait ba 23 bandimi kotika ko solo la to ko bunda
na tout le dé par rapport à la République démocratique du Congo. Position ni n'est pas parce que aujourd'hui c'est donc une solution entre guillemets et zoami na négociation. Moi mboka Dorian makambo ekopesa biso mawa. Vous savez, un auteur a dit que la diplomatie sans l'armée n'est nulle. Okay. Un auteur a lobby été diplomatie sans armée et zali lokola musique sans instrumental. Donc okoyemba sans instrumental. Pour que nous ayons une diplomatie oyo na le poto selon le président Charles de Gaulle, une diplomatie agissante et c'est la biso bongoto zalana oyo babengi renseignement ya makasi. Kozala na armée moko ya makasi. Yango wana nde ezali ba fondement oyo esalaka ete diplomatie ezala makasi. Mais ya pas si pe mawa to komona ete uta ndeko Chilombo abandi na ba négociation na ye nulle part na pesi devoir na ba banso ba kolanda biso surtout ba o bali ba ini ya Congo o ba comment défendre ba intérêt moko égocentrique ya ba individu o lelo ba comme ba millionnaire mingi ba comme ba milliardaire biso peuple congolais to se retrouver te to ali toujours clochardisé devoir na pesi bango ya linini ba lukela ngai esika bele moko na communiquer ya EAC to na communiqué ya Union européenne, to na communiqué moko ya États-Unis, o ba ko condamner M23 pe ko benga bango comme étant groupe terroriste. Okay. Ata EAC ali incapable ya koloba yango. EAC ali incapable ya kolobe te Rwanda moto a ko agresser Congo. Siko diplomatie yango oyo to kolobela mwana mboka Chilombo ali diplomatie ya lolenge nini parce que diplomatie et c'est ngana biso to mona ete to ko gagner sans les armes, c'est-à-dire sans les armes ba o bali en face na biso ba reconnaître mabe na bango pe ba o bali zinga ba tourner bango mo Congo ba lobité tala Rwanda o ali eta ya soni tala Rwanda o makambo akosala Congo ya limabe tala Rwanda tala M23 bali bongo ba agresseur ya Congo bali bongo ba génocidaire ya Congo yango wana nde tokoki koloba ete diplomatie ya mwana mboka Chilombo yali agissante. Malheureusement toko vivre diplomatie moko ya honte, diplomatie moko honteuse, diplomatie moko o ezali tellement consommatrice que eko produit résultat à ta mon côté. Merci beaucoup mon mboka. To moni réaction à Patrick Mouyaya o azali moko ya ba communicateur wa lobeli natina ya 20 millions de dollars il y a appui il y a Union européenne na armée rwandaise position na yo ezali parce que mon mboka a beleli a lobby ezali haute trahison parce que le pays où ils ont agressé ils se soutenir ba agresseur ya mboka ba M23 entre guillemets Union européenne a pesi bango ba moyen mais tout côté la na bilili awa ba i policier na biso ba juste ba motola par rapport na yango analyse dino koki ko sala. Bon, déjà tant au kolobé témoin la mboka muya ya bengi yango haute trahison na komi tout na est-ce qu'il y a li pena bon le solo parce que tant au koloba haute trahison par rapport à quoi? Parce que l'Union européenne ya li bongo organisation moko européenne où etalaka makambo etali bango na bango ba état européen, c'est-à-dire Union européenne ali na engagement mon côté direct ya komema paix sécurité na kati ya mboka na biso to na kati ya Afrique. Et d'ailleurs par vocation to bien te Union européenne soki ali lelo Union européenne ba sakisa mayele uta avant ebotama pour bakabula Afrique, pour bakabula mon solo Afrique na auto bengi conférence de Berlin, c'est-à-dire il y a 1885 et ko poussa na ba poussa ni ba moni était bon makambo komi ya décolonisation ba pays africains bazu indépendance mais le lengeni ni ya ko maintenir bango na souffrance le lengeni ni ya kozala toujours na maintien likolo ya mosolo ya ba pays africains nde ba créer ki Union européenne. Donc Union européenne n'a jamais eu vocation ya ko sunga biso peuple africain. Moi je pense que ndeko mu ya esengela ki naye d'abord et tant que ministre à communication a d'abord courage ya ko
désavouer Union européenne kolobe ete makambo Union européenne a kosala ezali bongo vocation na ye clairement au hasard sur le peuple africain parce que Union européenne atikala jamais ko manifester intérêt moko ya ko protéger le peuple africain mona mboka d'Oriane donc komona makambo koleka na kati ya Congo lelo komona ba donation basali Rwanda pe biso ba kopesa biso ba Motorola mais ben pona nga na komona ete ezali nango kaka juste une véritable révélation ya identité ya oyo wapi Union européenne azali donc ekokamwisanga ata mokete ekokamwisanga ite ali lokwa moto mo boyebi kazaka déjà ndoki donc soki yo ali na nzala osengi lipa pesio te momoni abwaki yango na balabala donc ekokamwisa te po moni ete aza déjà ndoki azaka na posa makila etanga azaka na posa yo souffrir donc c'est le cas de l'Union européenne donc pour na kolobete ngai na ko condamner plus ba o ba ko kamba biso parce que ba mema politique moko ya pesanga politique moko ya kabelanga donc yango na lelo yo ba ko koma surpris donc bako bato yo bango bakanisa ke bako pesa bango bato bakanisa ke bango nde bako salisa bango or en réalité ils n'ont pas véritablement intérêt à kosunga bango yango na lelo biso to ko sibir o to ko sibir lelo donc ezali bongo manque ya bonne prévoyance politique ya classe dirigeante actuelle donc moi je pense que ndekomu ya esengela ki na d'abord assumer ba responsabilité na tant que ministre de ya communication pour reconnaître ba erreur na bango que ils avaient tellement tendu main vers l'Occident que de pouvoir résoudre nos problèmes en interne, de pouvoir s'organiser en interne, de pouvoir mobiliser des recettes pour financer notre armée, de pouvoir mobiliser des recettes pour réorganiser les appareils de renseignement, de sécurité de notre pays. Parce que moi, l'amboka d'Oriade, mingi bakolanda na bilili baebi ngai. Déjà à l'époque, tout ça, les missions, autant que kolobé, te bakoma ko futa ba militaire, moko $1000. Bato msu baloba te, moi l'amboka pour vilo kuli, ako luka insurrection, ako luka soulèvement ba militaire, boni akoloba, ke ba futa ba militaire $1000 na bité. Porte bitumba ali na porte na biso Rwanda ako envier bongo babele na biso to ali na bitumba esengeli na biso to réorganiser to réformer une armée forte solide oyo ezali capable ya ko défendre intégrité na biso mais ba yo kanga ite na marche yango to kenda ba bilili ezala ba beta biso ba kanga biso to lala na ba lufungula mais to kolobete lite ko continuer donc moto yo ayo kakate moto amato imangongi vérité na réalité et rattrapaka toujours tôt ou tard donc le loyo au gouvernement au régime a tilengelu et ko vivre et ali nango kaka une façon ya kozala rattraper na ba erreur na ba kiteti oyo bango balingaki ba mema peuple congolais. Merci beaucoup mon amboka toujours kende malembe na suka ya émission na biso to la position ya ici par rapport il y a RD Congo, bandeko balobi, baï ici et sengeli banquette et salama approfondie et puis terre il y a terre base à la pini, au baboma batuna est et tout, mais il y a eu des commentaires de certaines personnes et puis baï congolais balobi pour s'adresser mingi na président ya ici balobi yo po bomi bato ici ko sali yo ko luka ba ça la banquette approfondie na matali situation ya est tandis que yo pe na ngambo na yo oza ko na yo ko commenter les sciences non mais esengel koyeba ete Russie ali état oyo lelo a kobunda yé contre imposition occidentale. Ici, le loyo a créé une seconde voie au Ekobunda contre imposition, contre dictat occidental. Donc moi je pense que voie Russie non seulement tatolongoli Russie, tolobi était état songolo alobi ke sengeli ba mener ba enquête baye baboni ba congolais ba ko kufa na est MONUSCO ali wana ko sala mosala nini armée congolaise azali wana ako sala mosala nini
et elle lisumu ali wapi. Donc ce qu'on moni était bato bako trembler certainement parce que bako se retrouver que bako se reprocher que baebi quelque chose et ali lokola moi na moro boye a salaki examen résultat qui a zui balobi que te examen o toko annuler yango toko bandela mosusu ah te ngala na posaka oh mais babi ba même questionnaire kaka nde toko tuna mais toko bandela mosusu sko ezaka yo mto travailler kisko ko bangani donc ya lilo kwa kaya ya Union européenne kaya ba gouvernement congolais ba ko banga enquête. Pourquoi? Moi je pense que moto yo azali est pris de bon sens. Bato ba ko kufa na este bali banyamate bali bongo ba congolais bali bongo bae oyo bali na droit ya vie. La vie humaine est sacrée conformément à la constitution na biso. La vie humaine est sacrée conformément à la charte des Nations Unies. Moi je pense qu'il est important plus que jamais que l'enquête est à la bonne diligentée. Mais est-ce non seulement dans l'enquête, et c'est qu'il y a une sanction moko adéquate, une sanction moko, je dirais vraiment proportionnelle. Il y a des crimes qui sont commis dans le cannabis. Et c'est qu'il bongo un tribunal international où il traité makambo ya génocide congolais et la bongo installé. Na coupé ça moi na mboka Denis Mukwege mbote pona idée wana o ya loba pe biso ba misusu to adhérant na yango na coupé ça pe moi na mboka Martin Fayulu mbote po ye kutu a pesa voire même journée mobimba o to commémoraka ba génocide congolais na coupé ça baninga na ngaya ba mouvement citoyen mbote na kotanga bongo le mouvement Archa ba Lionel Basila ba Isen Angapito ba Lumumba Bunga na kopesa bongo ba Carbone Beni ba Palmer ba Fred Bayuma donc bango tout na kopesa mbote pourquoi biso siko ba mouvement citoyen to sala mo sala mongo monene ya ko mobiliser population par rapport à génocide congolais. Merci beaucoup mon amboka conseil na ba jeune lokola yo to moni ba jeune bazako tambola sima ya ba parti politique yo moko moni na bosangani ya président na jeunesse congolais balela ki misala ezalité na mboka mais to ko mona ba jeune derrière ba politicien ko espérer ko zo ba poste et na mikolo mileki na Lubumbashi na affrontement ya ba parti politique moko mibale ya ba jeune batikaki mokili on dit on vient qu'une seule fois bango pe bakufaki et puis ça qui passe mingi mwana mboka na position ya ba parti politique peut-être lobby ou après demain peut-être nous pour postuler création à ba parti politique lokola ba maïbo aujourd'hui beaucoup de jeunes derrière pour trouver le travail et tout le monde peut bande comme tous baza ko kufa en super mosala ngote tout le monde bato de pes awa après qu'on nommé ba beaucoup mestre un peu partout na aire de Congo tout le monde réaction bande ko pe ba bunda qui na ba pas Etienne Tshisekedi aujourd'hui le président Félix Azali na ebonga ba ko le ba ko za misalati les jeunes continuent ya ko sacrifier batana bango conseil ni ko pesa na jeunesse. Moi je pense que moi la mboka Dorian tolobaka yango peut to continuera toujours koloba yango biso to ali bongo bato basalaka éveil de conscience. Biso to telemelaka o ali bongo marginalisation politicienne et pas ya ba jeunesse. Parce que moi la mboka lelo et ali pasi to komone te ba jeune ba ko kota na ba parti politique soit sans ambition politique ayewana parce que ali na situation moko sociale où ils allaient très je dirais même donc très minable où ils allaient été habité na kota na nzela yi politique po ba yi politique ba ngwala ndi ba boss akomi Holanda camarade na ye na kati ya parti politique ko ali bongo président na ye a Holanda le la vienanga pire vieux boss tout ça ko simbela kaye ba saki donc c'est ça la marginalisation politicienne et pas ba jeune pe y a pas si mususu ya nini mingi ba ya pe na ba ambition na kati ya ba parti politique mais arrivé dedans bah qu'on se retrouver bah là qui vont étouffé bah là qui vont étouffé pourquoi parce que tout tourne autour du président ou de autour il y a obabengi autorité morale il y a parti politique. Or si vous allez en France ce n'est pas le cas, vous allez voir que bateau à droite
il y a vraiment une démocratie au-dedans. Donc vous sentez que non, bateau à droite, bako bunda, bateau à gauche, bako bunda. Et à chaque période, il y a de nouvelles figures. Mais malheureusement, dans le Congo, on a vu les alliés royaumes. Donc nous parlons le langue selon le président ou selon l'autorité morale du parti. Donc, il y a un message jeunesse na biso makasi. Et puis si mawa koyoke été bilingue, incompréhension moko boye au nom ya ba intérêt égocentrique, ya ba im politique, ba bilingue ba kerukufa. Toko senga na ba oyo bako kamba politique ya mboka na biso d'abord esengeli ba mener ba enquête moko adéquate toyeba réellement na circonstance nini bilenge wana bakufeli. Est-ce que ezalaki kaka nko ponga na li parti au pouvoir nde esengeli to sala nko boye to est-ce que ba oyo ba li côté à partir mwana mboka kubo atika biso ba po ba moni baninga ba li na pouvoir to provoquer bango donc esengeli vraiment ba enquête et salima. Mais au-delà de ça esengeli ba o ba ko kamba ba parti politique ba yebe te bilenge to yaka ko binela ba on a parti politique te. Si nous venons dans des partis politiques c'est parce que toi li na ba ambition. C'est parce que to komona changement o bango ba ko incarner te. To ali na posa un changement véritable, changement yango et quoi affecter économie, et quoi affecter culture ya mboka, et quoi affecter développement ya mboka, et quoi affecter sécurité sociale na défense ya mboka na biso. Donc ba parti politique éthique cause à la cadre moko ya distraction pour na babilenge mais comme à cadre moko ya formation ya information ya édification pour na bilenge et cause à la bongo malamu mais na ba parti bansona komuna en tout cas pas si peu mawali il y a beaucoup plus de cadres de distraction de cadres de manipulation que de cadres de formation d'orientation pour na bilenge. Merci beaucoup mon mboka to komi vraiment na suka moi liloba na bato ba et puis par rapport à l'Italie calendrier électoral, tout le monde a position, il y a des partis politiques, vraiment d'accord dans l'Italie calendrier électoral, la mycologie pour Poussana, kalaté enrôlement et salama, batina date il y a élection, mais tout le monde a des partis politiques, mais il va d'accord. Moi, liloba par rapport à calendrier électoral, pour comme une souka, un mot pe na bato ba ko. Et singela écoute tous en des temps molai kolobela makambo tellement pour nous mboka na biso mais ben na komeka koloba dans une minute makambo banso au moins la mboka kadi malobi ya pasi pe mawali bolanda yango te bolanda papier asuka ou alobeli ba contrainte ba kolobela ba contrainte sécuritaire na ba contrainte ya financement donc au komone te tout tourne autour d'argent et tout tourne autour ya makambu ya sécurité à mboka. Moi je pense que mboka na biso ali agressé. Nous devons lever des options importantes sinon te était ni mboka na biso et kokende. Nous risquons d'être bayasuka au bazalaki ba congolais du Grand Congo quoi, c'est-à-dire ton Congo ala itsumonene. Pour na makambo tali calendrier électoral. Moi, je pense que nous devons avoir les élections dans les délais constitutionnels. Donc, que M. Kadima paie sa mission calendrier ou pas, nous, peuple congolais, conformément à la Constitution, tu es bien été élection et bien à Makabongo 3 mois avant mandat, il y a Moto Ali na pouvoir et Salanini et Kobanasuka. Donc, Oyo. Comme calendrier, il y a tellement d'irrégularités dedans que ceux qui ont kolobangwa et sous temps notamment par rapport il y a la répartition d'abord il y a des moyens logistiques donc au monde a des matériaux couper ça plus na Kasai na espace Kasai pourtant tu es bien géopolitiquement espace Kasai Bali et Belete koleka espace est espace Kivu Bali et Belete koleka espace central donc tu peux comprendre il y a quand même plus de choses à se poser de questions dedans. Les tricheries en avance. Donc n'a pas employé mon tricherie mais il y a plus moyen
il y a plus de quoi se poser de questions parce que boni boko linganini koto bazala plus na ba enrôlé koto yo bazala na ba enrôlé pas tellement. C'est déjà une question on s'est posé. Et deuxièmement, misi calendrier, mais biso to epsa ki bango été et sengela ki yambo calendrier bima consensus c'est sali. Ate ke moi la mboka kadima vandi bato union sacrée ba pesi ba dictat ba bisi ale yo sala boy la ye pa ya dicter calendrier ali boy lokola donc robot moko boy oyo ba programmer non. Et c'est ngeli ba vanda na ba partie prenante. Ba partie prenante tango ya li banani biso ba mouvement citoyen, ba yi politique ya opposition, ba yi politique ya majorité nde ba dégajaka consensuellement oyo ba bengi calendrier te na période boye sengeli makambo boye salema mais moi na mboka kadima asali yango te mais bon toyebi ete oyo ya kosala ezali nde etinde oba kotinda ye mais tokoloba boye tôt ou tard oyo bakosala ekorattrape bango bakokutana liboso ya mire po peuple congolais alizoba te peuple congolais toali bongo éveillé toali bongo préparé pour un véritable changement soki bango bakokanisa ete na nzela oyo bango bakomema mpo bamema susu mbilinga na kati ya mboka na biso bakokutana na jeunesse congolaise parce que jeunesse congolaise n'est pas inférieure à la jeunesse malienne, n'est pas inférieure à la jeunesse burkinabé. Nous sommes une jeunesse capable de donner le meilleur de nous et de mettre à la porte au Banso Bali Bongo Baïni à Congo. Merci beaucoup, mon Mboka, moi Liloba. J'espère bien te revenir en Souka. Un mot à téléspectateurs, merci beaucoup. Moi suki ali kaka ete toali na kanda mboke oke mabe yo elenge sika banso vandi longo na ba distraction na ebi ete régime en place et ko tchao na nzala et ko permettre ete ba classes à la bien te makambo à la bien te pour na nini oza toujours na distraction oye batte ko bundele kolo na yo mais seulement tous à la détermination parce que virage to komi ali virage moko eko senga biso énergie à makasi pour na ko contrôler ba ini ya Congo pour na ko yebisa ba ini ya Congo ete oyo akomeka akokuta na bongo na peuple congolais na nzela na ye. Merci beaucoup mon Mboka Providence pour d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Kabouya derrière la caméra, à vous chers abonnés de l'Océan du Congo. Je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. Bye.